Voilà, nous étions en train de suivre sur la chaîne Athènes de notre compatriote Blaise Mukenge. En tout cas, l'émission était très bonne émission et nous le félicitons pour le travail qu'il fait. Lui, c'est un professeur d'université. En tout cas, il fait très bien son émission, il fait des analyses correctes et il amène des informations très sûres. Je vous conseille d'aller vous abonner, d'aller suivre ce monsieur. Il est très intelligent. Vraiment, parmi les journalistes intelligents, je l'ai toujours suivi et j'apprécie beaucoup. Mon frère, coup de chapeau pour le travail que vous faites. Alors là, c'est dans sa chaîne que j'ai suivi cette interview. Il était en train d'interpréter pour nous, les compatriotes, les Congolais. Bon, faites-nga pena lo bana lingala. Ndeko bomoni aza likolo, kombo na ye eza Eric Prince. Omoni na boyokani oyo président Félix asali na ba américain. Yende ba PCA sécurité. En fait, aza lokola privé, asala ka sécurité privée lokola ba magenya. Si eza ba magenya te abiso bango baza ba commander azaki formé na armée américaine, siko tango asilisi azui retraite na ye asilisi nde aye kosala siko yo groupe na ye oyo tina gouvernement américain eluaka ye. Do azaka pe na part moko boye na ba service à renseignement, c'est-à-dire ce qui information moko ezali ba pesaka payer parce que gouvernement pe luaka ye akenda kosala ba mission na ba commando na ye. C'est-à-dire ça expert vraiment militaire dans service à sécurité. Donc ceux qui imaginaient gouvernement américain zo loué yo zo pe so pe ba mission. Alors c'est aza chargé en moni gouvernement na biso et signa qui contrat na ye na groupe na ye ba bengi yango Black Water, c'est-à-dire l'eau bleue, maille bleue. Nde ba bengi yango na français Black Water, non, black c'est noir, non? L'eau noire, maille mwindo, Black Water, maille mwindo. Voilà. Alors ndeko wana nde akozala chargé na sécurité ya mboka na biso na cadre oyo ko RDC est signé na nani. Alors soko landi interview à Salaki landa kene na chaîne à Blaise Mukenge na émission à Salaki eza émission mo kitoko na recommander que landa émission wana eza bien. Soko landi interview à Salaki ndeko na biso a expliquer situation en Congo ndeko nanga o kanisa mutu avandanga na Congo, c'est-à-dire ba maîtriser situation en Congo na niveau moko. Même à Okolo Babilelo, peut-être 50% des Congolais, des politiciens congolais, ils maîtrisent la politique. Ils ont expliqué Makambo Congo, a expliqué Makambo Monisco, a expliqué Bitumba Rwanda. Abi ndenge nini, Rwanda bakotaki na Goma. Alobi Kagame atalaki, basali 5 jours à combat entre M23 na FARDC. Abi babundi, amoni lokola, M23 bazana bango na makasi te. Kagame ayoka ikanda. Ayoki Kanda Lobimbo, si c'est comme ça, on termine une fois pour toutes. Alors, il a déployé les missiles, les drones kamikazes turcs à Zouakiango, à Zouaki Bachar auto blindé, à Zouaki Bachar de combat, à Zouaki armée mobimba. Alors, il y a des milices nyoso na est. Milice ka moko eza soutenu na armée rwandaise, na ougandaise, eza kaka M23. Baza soutenu par un État. Baza na équipement à l'état abisoko tali bitumba en fait ba congolais baza makasi mais na armée oyaki par rapport à force abi le Rwanda est très bien équipé parce que mbongo nyosho bazwaka na coltan ba ibaka minerai à Congo aza ko expliquer très bien ba ibaka minerai à Congo bakabolaka ba intérêt na Uganda parce que Uganda peut atindaka ba soda na ye bakaboli ba intérêt alobi sikoyo mbongo ba ibaka na Congo yango eza ko renforcer bango basombaka ba armement mingi. Alors, il faudra que le gouvernement atika makambwana. Et le Kwabi Bala a expliqué. Alobi, 80% ya basio na est bazakuna. 80% bazaki violé. Ya basio so bana iko kima bitumba. Près de 80% bazaki violé. Il y a eu près de 7 millions de déplacés. Na kati ya interview wana bazako lobela makambwana. C'est-à-dire baza ba maîtriser la situation en Congo. Sikoyo azako expliquer comment est-ce que ba Rwandais na mboka na bango bazata na minéraux mokote musala omona basala abi babandi ba M23 baza babandi, ce sont des bandits bengi bango ba gang abi ce sont des gangs que Kagame utilise pour lui voler les minéraux et ba minéraux wana eyaka na mboka na ye azokende koteka na mboka bapaya nde yango esali que amata ndenge azomata wana abi mais en réalité minéraux wana eza na mboka na ye te, ce qui fait que situation ndenge eza wana eza obligatoirement Kagame faut tika ko soutenir armée. Comment yo za pays ya mususu okende ko soutenir pays mususu abimbo
va poser la question, mais pour moi expliquer que l'armée congolaise est faible. Bon, Nabitumba Goma par exemple, quand la ndenge va déployer, parce que sur le plan équipement, Rwanda a un équipement makasi koleka Congo, armée à Congo est déjà affaiblie, mais babunda qui pendant 5 jours ba M23 ba koka kité. Alors, bon, imaginez, Kagame a komema, ba armée nyonso ekokai ko kimisa ba soda nyonso, c'est normal. Kota l'équipement bazana ngona et oyo bazana ngo et kokana kité. Ils étaient obligés à kokima. Donc, ça, il n'a pas condamné vraiment trop ba soldats congolais. Non, c'est tout à fait normal. Ceux qui bozo bundana mutoyo sur le plan équipement à l'équipe na makasi. Abi c'est normal. Abi mais il y a un autre problème dans le Congo. Pour te battre comme à un niveau à équipé, ko salabi. Et difficulté à Congo est nini? Difficulté à Congo est bazana ba moyen te. Abi nyonso eza challenge. Donc nyonso eza difficile na Congo. Nyonso boko sala eza toujours difficile. Bazana banzela te, boko ya na ba équipement, abi noto pesa ba soda. Par exemple, lingi ba kende ko pesa ba soda ba équipement esika bazana bitumba. Pote ba équipement na ekoma esika ba soda bazali, ce n'est pas toujours facile. Banzela ezate ba moyen ya kokomisa biloko yango ezate abi tout ça aussi c'est l'une des difficultés oyo Congo ezanango na kati ya bitumba oya est. Alobi tango nga na koma na yaki na Congo nasalaki bapesaki batindaki émission moko na Congo nasalaki à peu près 8 jours ou bien une semaine abi tango nasalaki mikolo wana ya 8 ans nazalaki na Congo batindaki nga na mission na contrôler MONUSCO ninga zo sala parce que batindaka ye gouvernement américain ko tinda ye parce que za spécialiste asungaka gouvernement américain baza lokola ba Wagner o Poutine abadai ko utiliser. Alors il y a pas ça là comme ça là mercenaires américains ba utiliser ka bango gouvernement pas ça ko utiliser bango. Alors tant on a eu kotala abi oyebi armée congolaise ezaka na difficulté lokola ba armée nyo soit tiers monde des anango bango pe baza na difficulté wana. Mais alors problème munene eza na batu ango ba soda o batindi a MONUSCO ba soda mingi ba uti na ba pays à tiers monde baza na habitude à la corruption, c'est normal. Bako banda même bakomi ceux qui nzale koti bango babandi trafic ya ba armes, babandi koteka ba armes. Abi na mekaki ko kita na avion na basse altitude. Na kutaki ba soda MONUSCO, ils sont presque en train de commercer. Baza ko sala commerce na ba rebelle donc bazo tekela bango ba armes, c'est-à-dire bitumozo sentir que batoyo baza ko tekela ba oyo ba armes et c'est comme ça les abi c'est un problème très sérieux. Abi conseil nga na ko pesa na président Trump ils ont à suspendre d'abord MONUSCO parce qu'ils ont ça de l'autre côté. Depuis un certain moment, l'ONU n'a pas travaillé. Depuis l'année l'ONU a travaillé dans le système de corruption. Ils ont travaillé dans le système de corruption, ce qui fait que l'ONU est très corrompu. N'importe qui, parce que je pose la question, comment Makambo Nyoso, Abi Bitumbo est à Congo. Au Congo. C'est la même situation où Poutine a en Ukraine. Abotoli bango parti en Mboka. Nde problème moko Kagame azo sala pe na Congo, abotoli Congo parti en Mboka. La même chose, abi batwana ozomona. Baza ba bandi ya Kagame, Kagame naza ko utiliser bango yenda za ko équiper bango yenda pesa bango nyonso. Abi bakoti na Mboka bato. Mais okomona que bitumba ya Ukraine eza sensibiliser makasi, mais ya Congo eza sensibiliser te. Pona nini? Abi parce que système à Nations Unies lelo eza na niveau moko ya corruption, ya niveau moko ya likolo kala. ONU ezala ki bien maintenant niveau etokomi ekomi difficile abi baza kozwa ba soda muso baza tiers monde bakotinda bango ce sont des soldats corrompus. Alors conseil à pesi na président lobi le président il faut ça la makasi à équiper ba soda à former ba soda comme une armée forte parce que ba frontière même paix à Congo et ça vraiment sécuriser ma capacité. Il faudra président Sala Makasi à veiller surtout pour la frontière, à sécuriser la frontière naie et couper sa RDC Makasi parce que ça mboka moko oyo biso lelo tozana besoin ba minerai mboka wana ezana ba minerai presque nyoso. Alors eloko aliboso toko sala il faut d'abord muto azo yiba minerai ba longwana na Congo batika Congo comme ça biso peut profiter bitu minéraux eza koya na États-Unis o Kagame azoteka. Eza minerai à makila, eza minerai biso toko ko investir te sika makila ezali. Ce qui fait que dans les 3 mois où eza koya et sengeli batouana nyonso ba dégager de sorte que biso to banda ba exploitation biso en minerai parce que nous avons besoin de minerais qui sont au Congo. Voilà un peu en résumé, na pesi bino résumé parce que ça makambo belé lobama qui na sauté juste pour na pesa bino ka résumé à koyeba peut-être ce qui va se passer dans l'avenir. Mutuana ndaza chargé à sécurité et aux États-Unis. Et loko eza bien eza lecture
abi a félicité président Félix alobi président Félix il faut ko féliciter parce que musala uti ko sala asali musala moko munene ndenga bana ko kende komi plaindre na Nations Unies et sika nyo soazo kende c'était positif et lo kwana nde sali ke même azui victoire na makambo nyo soza okomela ye c'était bien ce qu'il a fait yo ta mususu mona ko Félix asali le côté